HP Media. En réalité, dans l'homme, c'est pas ça, c'est pas la chair, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Esprit des alikolo. D'ailleurs, l'esprit, c'est toujours la vie. L'esprit, c'est toute une vie. Alors, ceux qui osent entretenir seulement corps charnel, mais spirituellement, ils vont dominer, ils vont s'accaner, ils vont maladie, ils vont rejoindre. Il y a des problèmes, parce que côté spirituel, ils ont vide. HP Media. Tu vois, alors, pour nos longues, maman, c'est la prière. Et là, on peut intimider le diable, et ça va François le baraté. Et là, on peut intimider le diable, les Anglais. Et ça peut-être un rang social aux autres vivretés. Mais et là, on peut bannir ça diable dans la vie. C'est seulement la prière. Papa, c'est la prière. Alors, on a dit ça, mon tour, il y a peut-être une prière, nous avons beaucoup. Mais il y a tombe la prière. Kokanisa tenengo sambela rawana obetara monoko pamba détrompe-toi na monde ya diable prière on est dans l'influence. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Oui, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Pour un moment malamu, tamoko ya malamu, le Seigneur Dieu nous a donné encore cet après-midi. Il y a occasion, il y a komona bana nyonso ya nzambe na moment wa pesika bazi occasion ya kolanda émission oyo. J'aimerais avant de commencer toute chose tozwa moins minute muke seulement ya prière et ce que zolanda ngai Seigneur Dieu, merci. Toi le maître des temps et toi le maître des circonstances. Seigneur Dieu, tu as existé avant même que le verbe exister puisse exister. Les dieux des temps et les dieux de toutes circonstances. Te confie au moment na maboko na yo. Balandi nyonso bakozwa libaku ya kolanda émission et édifier bango pepe sa bango solution au nom de Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu bénisse, c'est le prophète Joël, le plus petit parmi les grands, les représentants légal de l'église éternelle Notre Justice, située à Kintambo Hôpital, sur la rue Quado, avenue Inongo, numéro 78. Et le président promoteur aussi de l'ONGD, chef, centre d'hébergement et d'encadrement des faibles, on fait dans les rochers. J'aimerais bien pendant quelques minutes nous mouquer seulement sur la prière. Vous savez, Bible Zolobana 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. En général, priez sans cesse. Et révérend Jacques Vernon a bakisa likambo parce que la Bible est comme maté. C'est lui qui est capable de prier et aussi capable de tout. Ce qui est fort en esprit, c'est fort possible physiquement, aux la paix fort. Mais ce qui est spirituellement, au commis forte, ça sera difficile pour que la physique, au commis paix fort. Diable a tikala jamais. Kobanga moto te yaboy. Ni moto tanga Bible tongo midi pourquoi. Mais le diable est capable seulement ya kobanga moto za na makoki ya ko implorer Nzambe. C'est parce qu'il yebi bien. Nasima ko implorer Nzambe, il est toujours là pour na royoka biso alobi na Jérémie chapitre 33 le verset 3. Alobi invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Alors diable ko lingate yo vanda o invoquer Nzambe. Na simano ko invoquer Nzambe, azawana o répondre yo. Na sima ko répondre yo, il y a des choses cachées. Il y a vie na yo o yo baraté et on va la révéler. Alors ce qui makambo a vu ne comme révéler. Et l'on yo sala, on reçoit garde contre le diable. Il y a un moment où le diable a troubler vie à mutu.
Ce qui a lingi a désorienté vie à mutu. Et nous, à liboso sala gezanini. Alors, l'ongolo na présence yanzambe. Yami bala rotia look de na vie de prière na. Tana nengo zara liboso na prière na lelo. Est-ce que mon a été que différence c'est comment makasi? Liboso bandaki jamais kolexa 0 heure inaperçu sans que hôtel mo sambela nzambe. Mais le comment le contraire. Motoko doit 2 heures du temps betarane masolo na bato. 1 heure du temps ça sur WhatsApp, mais c'est tout un blême moto sambela nzambe pendant 2 heures du temps. Et c'est tout un problème. Moto doit Bible, vous savez la Bible c'est quoi? La Bible c'est l'expression de la parole révélée de Dieu. Mais c'est impossible moto méditer voire même pendant 1 heure du temps. Tu vois? Alors pendant longa na makambo yo zoluka musée, maman, c'est la prière. Et là qu'on intimider diable, et ça va François le baraté. Et là qu'on intimider diable les anglais. Et ça peut-être race sociale aux autres vivre. Mais et là qu'on bangi saka diable na vie, c'est seulement la prière. Papa, c'est la prière. Alors on a une sa motomo kwa zola nangana temps yo peut-être prière no ezaki ya kokoya. Na yeko yebisa yo tombo la prière. Ko kanisa tenengo sambela kawana. Obetara monoko pamba, détrompe-toi. Na monde ya diable, prière wana ezaka influence. Même ba monsieur moko yebaraté. Tu vois? Ngana mona prière il y a 2 minutes. Maman, prière il y a 2 minutes. Et longo li mutuliwa, me péché vie. Prière 2 minutes. Azo ça la remise et reprise na camarade d'un uniforme ça là mais camarade na ya sepela quitté. Alors à collaborer na service traiteur. Abengi mwana moi ça habitala nazo peso mbongo. Depo botama mbongo ya bosimba te. Mais loko nazo senga yo soko salango esili. Mwana moi ça tourner papa eloko ni na bizela. Azu maleta fongoli akamati ebele ya dollar atangeli apesi. Moi ça tali de grands problèmes. Atali bela mbongo, mbongo influencé. Alors faites ces aguinettes lobby. Mais na buto lelo. Moto fois que nous remplacer muninga na musala. Moi c'est na beli sérieusement toute la nuit. Tina tongo. Arrivé le matin, moi c'est abisi mobali que façon nazo que la nzoto. En tout cas, qu'on permettre de dans la manifestation. Mobali abisi que yo somona. Ngano que nous remplacer mutu za la te. Néanmoins, zoa calme. Tokoma. Ce qui manifestation ici au cet examen général. Moi c'est abisi pas question. Na cette discussion, le col les ala qui langage ya nzambe. Moi c'est atikala na bana. Mobali akinda yemoko. Ko koma mobali akomi akuti bato bazo sepela bazo ka musique. Alors et comme na moment qu'on s'est servi, bato ba telemi, ba ke ba du basani, ba tebelo na table, ba tebelo na kati bazo na table. Papa n'a pas curiosité. A cause sani bien calculé na poison. Mais yemoko innocent ay belote. Pendant que zo betelanga li solo et logo selenga bien za moko. Absinga dadi. Avant na banda kolia na comprena ki te motema moko. Et tindinga na sambela nzambe. Vous savez c'est rare. Et si qu'ambiance ezali, au mon a vraiment muta sambela. Mais papa na sa ambiance a gumbi mutu na ye. Pendant qu'ils ont prié, camarade na bandi ko bouger. Abi mon cher, mange non? Est-ce que tu as un problème abi non? Na sambela bonalia. Lorsqu'à lobby amen. A lobby amona ba insecte o batambola na ndako ba benga ba jeko. Miseleke ta pembe wana. Aouta likolo akoya tout droit. Na sanya papa. Si ka insecte na yango mo ezaka déjà poison oyebi. Papa mona eloko wana koyi likolo sanya zino ba fourchette à déposer. Et si ka mwana moi so na zalaki et pesi somo et pesi ko banga. Ayeti liboso mesa. Abi papa moni sanyo zole les amabe. En réalité nga mona bebi sango. Mais moto atinda kinga na sala makambo ye avant pembe na yo awo. Na boyi na kende na makilano na mutu. Mama batu bakota panique. Papa ebisinga ke musée, l'homme de Dieu, na okaba chair de poule et telemanga na nzoto. Na vandi na ebise ke oyebi elongo esali ke ozala épargner. Na takwana abi papa ezani na ebise ke c'est la prière que tu as fait. Prière eza dialogue ya mutu na nzambe. Yango moni ba musulman ba respectera prière makasi koleka biso. Mais biso to ba importance la prière te. To sambela nzambe trop na moment problème. Obi soki moto akweli problème, a resambela nzambe avec conscience. Mais soki moto za normal, prière est comme aloko la récitation. Tu vois? Yango mona busu na tongo pa bimi bongo asambeli na été. Mais a bosanité que avant la bima, faut na sa brosse à dana monoko, faut moi mailler les capons na fraîcheur bien nzoto. Moto bosanité. Mais quand il s'agit de la prière, moto bosani. David écoute azalaki roi. Roi zakana mandate.
roi zanga mandat na vie, na gauche azan armement, na droite azan la maison civile. Mais azo linga ça la déplacement David a Sambela, Psaume 121 verset 8. Alobi, l'Éternel gardera mon départ ainsi que mon arrivée, de maintenant et à jamais. C'est parce que David a compris qu'entre départ et arrivée, na katikati trajectoire, na katikati trajectoire, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Tu vois, mon toye baraba imprévu à zate à part Nzambe. Yango lobi na Proverbe 27 verset 1er. Salomon lobi, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un seul jour peut affronter. Alors okola la kabongo te lokola nyama, non. Il faut lobela kanzambe maloba, c'est vraiment important. Nengo zawana mutwazangi bitumba zate. Nengo zawana so biko kotonga te, batu ba otongo bazali. So biko inate batu bazam mie plaça ko inayo bazali. Yango moni Jésus azwa Jean, azwi Jacques, kamati apôtre Pierre, amati na bona montagne. Arrivé na montagne bibotika la bosambela. Ngape na luka nzambe. Pendant que Jésus a prié, Satan paraître liboso na ye. Jésus a tourné mais comment ngana kata prier yo yo luka nini? Abino. Na sema ko sengo vi apôtre no moko nani o Pierre pona nini abi soki o pesinga ye omoni ndenge ba fina kama sango ndepe na ko fina ye mama tango yo vandi ozolia ozomela yeba kezana batmo ba calculer mabe pona yo lorsque yo za ya ko vanda wana kata distraction yeba que il y a des gens bazo calculer mabe pona bana na yo mais yo moko za innocente peut-être inconsciente d'ailleurs maman ou yebité. Parce que lorsque Satan a réclamé Pierre, d'ailleurs Pierre a réclamé, Jésus n'a sambela qui pona Pierre, d'ailleurs a pas mêlé Satan, a quitté que kuta ba disciple tout rolala, a beti maboko abi réveillez-vous, veillez prier. A tali Pierre a toutes les questions. Est-ce que yoko ki kozwa tenter, yako sambela ta pendant 2 heures du temps. Ça la question à Jésus et pas à Pierre yangoana. Na tuni ozwa rappel combien de temps yako lukanzambe. Vous aurez rappelé combien de temps il y a kotisa molimo na kati ya losambo. En tout cas, ceux qui ont faible en esprit, yango mona rabatia ba loi ya famille simbaka. Moto moko ayeka dans les vides soit non qu'on a bino moko boy, papa leki moko ayeka dans les vides abi na liboto mutako bala zate. Mutako kende liboso azate, mutako funga mat. O moni pe simbi pe bato. Basi mabale zate, ko bote zate, c'est parce que vous êtes faible en esprit. Yango makambone simbaka bino. Alors si tu es fort en esprit, malobawana ezana puissance mon côté, likola vinayo. Lorsque côté sa distraction, netango diable a côté pour régner na vinayo. Matthieu chapitre 13, verset 25. Bible lobinin, c'est pendant que les gens dormaient, les ennemis viennent seulement les livrer entre les blés et ils s'en allaient. Lorsque batubalali, ne monguna ye aye kolona ya mabe mbuma ya mabe na kati ya malamu o ya malamu et puis akei mais lorsque batu bazaki veillé pourquoi moyinya ekite azeli kaka tango balali ndaye kolona attention ba makambo zokutana nango ba problème zokutana nango kala quelque part peut-être oza distraite maman peut-être oza distrait papa alors na temps tozali toi na 21e siècle makamuto komo tambola en vitesse de croisière kala toyeba ki moluba fo alia ndekona moluba mo swahili alia ndekona mo swahili mo Congo alia ndekona mo Congo mais le leza subongote okomona moluba sota ke olia mongala sota ke olia mongwandi donc ekomi bongo alors tant tozali na ngina biso mama zala éveillé papa zala éveillé yo motolo sambo na yo ezaki akolala na sakoli lokola prophète ya Nzambe tika Nzamba remonter force à prière na yo na kombo Yesu quel que soit ozana problème moko o ezotungisa yo ozana problème moko o ezotungisa bana na yo yo moko zomona maka moko clarté na vie na yo nga domaine Nzamba pesanga c'est la prière. Domaine qu'on appelle sanga na vie, c'est la prière. Alors, ce que vous avez makambo simbate, nazo tikelo numéro tout à l'heure. Tu vas m'appeler. Et je crois que le Seigneur Dieu va te donner la solution. Na oyozoluka. Mon numéro c'est plus 243 89 98 83 916. Plus 243 89 98 83 916. C'est le prophète Joël, le plus petit parmi les grands. Kobanga makambo zomonate. Elle que l'attendement na yote. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Azo créé yamala mon avis na yo. Tout ce qui était impossible ezo comme possible. Na calendrier Nzambe, pe na dictionnaire Nzambe, mon impossibilité za la rater.
tout est possible à celui qui croit. Quelque chose en a malade moko zora nanga bisiko zali. Wana malade moko e saliba ne na vina yo. O mona ke solution ezate. Benga na numéro na pese wana. Solution ezali. Même ozana kati ya ba problème. Ozo luka ndenge nini kobima mozo mona moya kobima te. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. À côté les manaka ya vina yo. Nzamba otelema po abundela yo. Nzamba otelema po créer ya malamu na vina yo. Nzamba zo telema po assisiter ya malamu na vina yo. Pama na mona papa moko abengi ngai pour na délivrance na katanda kunaye. Na komi to bandi ko sambela. Lorsque tozo prier kolo zolo banangai moni makambo nyonso bo sala wana. Moto kaka moko nde aza la base ya makambo. Pas za musika te. Ara na katanda kuwana. Mais na kotala boye na moni kaka mwana moko ya muke kaka na mama na bango na papa mutu mususu te. Lorsque nazo prier kolo alobi na ngai sambela pona mwana na muke pandake na bandiko sambela mwana kwei azoyeba papa botika na loba totika loba oui botika na loba problème nini alobi ngai nde tokanga papa bokanga ye wapi abi tokanga ye musika te kaka na kati ya ndako oyo na kati ya chambre tokanga ye totia na kati ya ebale botia na kati ya ebale yango eza wapi mama na yoka somo yango nazo répéter loko mingi oyebi na nzoto charnellement comme ça même ozana ba paquet même au vimba même aux amulai mais soki en esprit oze loroté yeba que même moi na muke a dominé Job alobi en réalité dans l'homme c'est pas ça. C'est pas la chair, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Esprit des alikolo à nyonso. D'ailleurs, l'esprit, c'est toujours la vie. Mon limo est bon moi. L'esprit, c'est toute une vie. Et ça bon moi mobimba. Alors, ceux qui osent entretenir seulement corps charnel, mais spirituellement zotika, baro dominer yo, baro sakana yo. Ba maladie te robime rozoyo yango zo mono zo kutana kana ba problème belé parce que côté spirituel ozo tika vide ce qui est dans la place au côté tika vide te na vie na yo eza côté spirituel de spiritualité faut ça la toujours élevé il faut ça la toujours likolo na spiritualité pour que ba makamuso ekotate yo za mutu moko te faut ka maladie te robime zorayo yo za mutu mote faut ba problème te roya faut quitter la kaka famille na yo faut quitter la kaka bana na yo il faut simba kaka yo pour nini ka yo toujours ba problème na musala toujours ba problème ozo musala o bitumba okende bo bitumba pour nini kaka yo lelo il faut ozo solution fait il faut kota na makambo il faut kota spiritualité o tombwama il faut kota spiritualité o comme fort papa o comme forte madame pour que ozo solution ya makambo zoluka. Na ebisi eske okola kisanga sikango kangaki papa maman na kota na yoka somo en tout cas c'est vrai les spiritualités dominent cet monde physique comme ça molimo et konzaka monde tozali boy yango moni na buto longité na moi po kolonga te na koti na moni linzanza ya tomate o ba mama balambela kawana linzanza tomate moi mai katikati na nzeta kombo bazwika ka singa rouge batia na kati azola kisanga moni moi nzeta kombo nde papa mais na kotala papa boy tala engambe ya mobali tala mutu mulai mais na spiritualité comme moi nzete moi mukebo ya kombo pe bakangi na singa rouge ebale na bango nde linzanza kaka linzanza ya tomate nde ebale na moi mai moko ndambu donc papa zo mona ba douleur papa zo kutana na ba problème papa zo donc balongoli musala soki 8 fois ba compagnie to akendaka balongolaki kaka pona nini mwana moko ya muke nde asali ba je wana azu akangi esinga atie na kati ebale voilà soko za faible en esprit makambo komaka yango wana na sambela nzambe tozwa ta ya ko sambela pona papa aujourd'hui le papa en question il est sauvé il est guéri. D'ailleurs, na pese mbote pa yazali, nzamba pambole makasi, na bandi ki mission kuta kolanda ngo malamu, nzamba pambole makasi pa yazali. Tilelo, papa nzamba bundelai. Azonga normal. Oui, pourquoi? C'est parce que to kolisaki spiritualité nae. C'est parce que to longola ki na kati ya molili. Nzamba sungayo et pa yozali. Alongola faiblesse côté à losambo.
alongola yo na kati ya distraction, alongola yo na kati ya makambo nyonso oyo ekoki kopekisa yo po luka elongi ya Nzambe te. Zongela losambo comme il faut et comme il se doit, et Dieu ne manquera jamais à te bénir. Je réitère les numéros. C'est le plus 243 89 98 83 916. Plus 243 89 98 83 916. Benga na numéro wana. Quel que soit problème ane lekio na mutu. Na lobina yo, mon Dieu est vivant. Nandimara na Nzambe na sambelaka. Depuis na bandi kote ya Nzambe moi, depuis âge à 12 ans, tilelo. Kola tikala ko sanga ite. Na zone di make solution ezali. Na ba problème na yo. Que Dieu bénisse. Et si ko zali, ça lo bongo na mobali na motema, na sambela Nzambe pona yo. Père Saint, 3 fois saint, les lions de la tribu de Juda. Nazanani, cet après-midi, na telema, na loba, liboso ba responsable. Un simple instrument. Oh, c'est pas lui utiliser mokolo alelo. Na yebi problème etungisa maman mon côté. Na yebi problème etungisa papa mon côté. Mais c'est toi l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Père, quel que soit malade comme bonango, hépatite, sida, typhoïde, hémorroïde interne ou soit externe, c'est par tes maîtrisires nous sommes guéris. Kobanda sikoyo, je décrète et déclare que la guérison totale est kotana fina yo. Yo mutobazo menancer yo na ba femme de nuit. Yo mutobazo menancer yo na ba mari de nuit. Kaka sikoyo na déclaré mon pépé wana etika vina yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo motokoma ki faible na prière. Je déclare Nzamba tombo la prière na yo. A tombo la soucio makasi. Ozala fort en esprit. Ozala forte en esprit. Porte nyonso babanda ko kota pour que ba kitsa na se ba rabaisser yo na kangiango na kombo Jésus-Christ. Les dieux d'Abraham, d'Isaac, celle de Jacob, ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.